eloko na koloba edi de image film we continue kaka frapper bango na film edi de image elo na osenga yo chicoter bango edi no image banza songo ya Congo edi no image 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 ouais mon mari stress y'a Patrick Marois Vendi mon mari stress y'a Marois Vendi bonjour bisadiri Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, oinda umela. Soko yen agence hote. Veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Maluavengi. Vril numéro 25. Baby agence ya grave. Agence à munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa. Ba koli na biso na Angola. Ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Vril numéro 25 et pas Patrick Maluavengi. Balobi Global Express souka l'agence au yete veut dire au melate on a quatre agences oyo toza na ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Maluavengi balobi service kitoko soko ngo umela foya na Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Maluavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda ka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Maluavengi Léon numéro 25 bala potence aboye besoin na nte yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Léon numéro 25 umela. Très chers amis internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous me regardez à ce net moment. Et à quelle heure vous suivez mon émission qui fait quoi? Veut dire que la Beyoncé de la presse congolaise, autrement appelée Blandine Osako, qui est toujours fidèle derrière vos écrans, vos tablettes, vos internets. Voilà, au jour d'aujourd'hui, mon émission, ça va changer les cas, ça change de couleur. Veut dire que non, ma solo, c'est un lengi maka, c'est pas babi mi kolonde. Osaka no zala, combien j'étais? Babi vraiment le 13. Vraiment le 13 mai, hein, au niveau de Bruxelles, hein, au palais de Midi. Balobi li solo moko eza vraiment ya kitoko makasi, hein, le gala de catch international. Nakolo bebelete veut dire que nous allons découvrir bon modèle au bazo circuler moko na moko mutu na mutu apesa bino envie ya oya. Mutu na mutu bino apesa la bino, hein, nani akobeta muninga e. Babi mwana mama nanga pe azali awa. Ba maître Shaolin, hein, ba Maurice Lomaloma, babi vraiment, babi masolo eza kitoko makasi. Ba mettre na biso kabo pe bazali awa. Donc ba ko pese la bino vitesse à masolo po balobi ba kacher pe ba yemabe. Ba bi bo négliger ki moi côté sport mingi mais ba lamusi makamango lisusu donc bana Bruxelles bo bongama. Bana Paris, bana Londres, bana monde entier, vous êtes toujours présent et présente le 13 mai 2017. Voilà. Merci de nous inviter bido. Derrière la caméra toujours fidèle, le parrain de site Congo Audience Kin, il dit nos images, qui a aussi son site www.panzasangwa Congo Bilili. Asakana toujours na Bilili pour balobi na zumetre na biso, hein? Kabo akabe maître. Oui, bonjour Blanc Blanc. Bonjour. Ngai na zakana fier mingi ko solana ba journaliste, ba chroniqueuse, ba chroniqueur, o bazana beauté. Pour dernièrement na zaki desi na zolota bazo chroniquer nga. Bazo poser nga ba question na journaliste moko na habité soki asa ngubu ou bien bon na habité mais je sais pas moi. Alors Théo Zaki c'est non maître. Bon et si comme on continue le baka toujours le coller les là
ngana sepelaka mingi kozala devant ba chroniqueuse ba chroniqueur o baza na beauté po bato ba chroniqueur musu bazo bebisa bémission baza bilongi lokola bangubu lokola bampakasa to ebite est-ce que baza ba congolais baza banani mais ndenge na na France boya ndenge na France boya na zokutana déjà kotala déjà chroniqueuse en tant que maman. Merci beaucoup. Kitoko kobotama. Merci beaucoup. Donc ngana tambola pamba en tant qu'infuma mbanza. Voilà, autant de pena événement na mutu. Dotina ye na ekokutana pe na bato bazali ke bankolo misala. Dotango zoka nzembo na nzembo ebimaka pamba te. Wana eza kisi na otemet. Eza kisi te, eza nzembo ponga te mutana yema jango mama. Bon ya kolata bashi parce que za ndeni. Fanja sango. Yindisela ngai pena babi maître Kabwa ko yindisa grave na kati ya Bruxelles pena ko yindisa na palais du midi donc bana monde entier bino mo bozo mon événement bana Paris émission nazo sala ngona Paris avec yemoko belle jolie blanc sourire numérique. Merci. Donc bankolo musala eza bango toza na kati ya émission ya audience kin et Panza Sango. Voilà iko panza na penza c'est parce que Kabwa koti kati na bino. Merci beaucoup. Donc tant nazo ba bongo c'est parce que et c'est comme on dit toujours salam peuple et population. Ngai Kabo muto nazo ko pesa bino annonce. Ayoki yango balobi lobitro. Voilà. Donc na palais du midi toza na grand gala de catch bana Paris, bana Bruxelles, bana Bundes, Amsterdam par-ci par-là et c'est ka batunyo so bazali balandaka émission oyo. Donc Kabo azo ko lobana na grand combat na palais du midi organisé par l'édition sans frontières chez les seuls le président Kokar Masakuba. Donc histoire ezande lumbe oya ko raté na ebité so bande tendenge nini bande konangai boya le 13 de 19 le 13 mai 2017 le 13 mai 2017 boya ebele na palais du midi organisation eza bien organisée bana Londres bazali bana ya Belgique bazali bana Paris bazali donc tous na toute génération ba maman o balinga pe ko bunda ba ya pe ba vivre ba petite na biso bazo ko bunda d'accord basi pe bazala bango na tous na bango yo moko obine contre Maeva voilà okay. Donc édition sans frontières mutasali elo kwango bon ngana saka na Belgique mais na za na Clémence a organisé ka biloko na Paris. L'équipe na ba kolandanga pe kuna ba photo Joël Mbetenge ba koya po ba se m'inviter à Kabo ba la Loris la congolaise ba koya Malolo donc petite sœur nanga propre diamant noir. Voilà. Diamant noir oya suka Loris la congolaise. Oyo c'est sonité po ba bi maître Maurice Loma oyindi c'est là mwana mama ndanga. Ngata ona mona ka baleki nanga so na moni Loris la congolaise bo tuna explication alaka ba tuna LC que vie wana aliaka et puis na lia tout le monde. Donc vous avez déterminé le combat. Maman nga za Kabo akabote. Yo kabiloko. Aïe. Obi sanani. Obi sanani ari. On a kokuta na nzela aza rebelle. Nana okuta nzela. Rebelle nyoso babomaka ye. Rebelle nyoso D'accord. Panza Sango yindi selanga po babi jeter. Match eza bien. Voilà, merci beaucoup. Voilà, maman blanc, donc histoire de Zawana, donc Bana Lola, Bana Paris, Boya Ebele. Donc édition sans frontières a créé Elokoyo. Ekosuki sa Eko Kangabatu Minoko, donc de 19h à minuit. Petit bateau, ça peut pas Mikolo dit. Ah, mais Oya Banga Mokolo t'es allié. En plus, tu as pu biso mon côté, tu as pu accompagner l'orchestre qui a animé soirée. Et ça, Zaïko. Zaïko à Bruxelles, voilà, donc tu as biso mon côté, tu as la ngape na koyana, ma solo oyanga. Mais oya raté événement. N'habité, blanc. C'est l'événement de l'année 2017. Oh, mais maman. Tout le monde est au rendez-vous. Ah, maître Bombelangane na souka po babi ba internaute tout ya monde entier, babi Keli Katenda Mapata veut dire que non, un grand bisou place aux Ali donc José Dialunda m'a toujours na pointe. Babi bana Paris bana monde entier et surtout bana Blanc Bénil un grand merci. Maître Kabo na moni to clôturer na yo. O laksa ba pe na ngo tambusa batu na yo quoi. O kutane na nzela.
Obomiye. Merci beaucoup, merci Maître Kabo Akabo. Babi Tozo continuer. Aza tellement déterminé. Ouh, il est tellement déterminé, il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. Il va écraser qui? Il va écraser qui? Il est tellement chaud. Aïe. Babi tozo kotisa babi na minute yo tozo kotisa mwana mama ndanga tozo kotisa boyeba ebele koleka abimisaka moto babi ye masolo nezala couleur rouge maître Kabo vite ye bo mutu nyoso oleka na nzela ata petit ne akunyata ye le maître Maurice Loma que j'invite tout de suite là dans notre espace plein air sur l'éclair blanc-ménil. Maître Maurice Loma, Maître Maurice. Yazanga te kwa longola biso soni na Paris. Bonjour Maître Maurice. Bonjour blanc, hein, la couleur d'origine. Blandino sako blanc. Merci beaucoup Maître, merci pour l'invitation Babi vraiment. Soirée assez Moko, hein, le 13 mai 2017. Babi le gala de catch. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Bon, je pense que Namla Minga Olobate, Yo Congo Audience Oyebi, là, le 13 mai, on a parlé de midi, donc édition sans frontières, il y avait Kokar Masakuba. Il y a organisé ce loco pour nous faire un plaisir. Alors, il y a tous les catchers, donc on a représenté Paris. Donc, ça a plaisir avec Kokar Masakuba à penser sur pour biso parce que nous avons occasion, les catchers, nous avons occasion de grâce à Kokar Masakuba, à ça, il faut réunir encore, na récupérer sous bateau, on a revendre à vie, na récupérer. Na ni atapé, na ndeko ni atanga, na mona maman danga. Déjà, na une mission, mais nous a vraiment dérangé un peu, s'il te plaît, excusez-moi. Botala Maître Maurice Makamazo Sala, babi azana colère, ana méchanceté, danger, bana monde entier, babi yena vieille Kabo Kabudo keko yinda grave. Ali musique est dérangée, ba invocation. On les a ba invocation bien té. Le vu que ba invocation na vraiment na monde azay tout fait na mona mamandanga. Donc na ko sala jamais mission, na yo kota na ba musique moko boye o nga na ko kota na ngoti. Tant que moi na mamandanga na comprendre que musique on a ba invocation moko boye pour neutraliser ngai. Ya on a kanyango na nous. Pour nous, Sabino, le 13 mai, le 13 mai, en tout cas, tous les catchers, on a raté le championnat d'Afrique. Nous avons eu visa, une invitation à Mboutou, le championnat d'Afrique, na compte à Congo RDC, na Marrakech, na Maroc. Mais comme le président fallait atteindre billet, atteindre billet, tu es moins retard à billet. Moi, l'explication, c'est même moi trop, mais on a ce qu'on a colère, on a ce qu'on a chanson le 13 mai. Donc, place où on prouve, bien à yo, on a kanakala. J'ai appelé Bill Ginton à l'Oba, merci Kapa, le PC n'a pas le Meka. Merci Maman Danga, vraiment en tout cas, le lot faut conquérir Maman Danga parce que nous avons un koto. Maurice, nous avons Maman Danga parce que c'est édition 2017. Nous avons Sabino, depuis ma fétiche chez Bandana Congo, Bunda na bango, sala na bango makambu. Mais ya mbalo yo bomona ono bomona te mais ozana mutu mo bolinga otanga komona été pour ebi que c'est vrai que ça lisolo pena le 13 mai mais na moni pas affiche na été na moni pe ko elongi na été eloko te hein Dieu dit wazabi siko na kata affiche nde toza boy na kozalaka bref moni oza prince Zefi oza Mimi Chikeva wera mukuna so tie koto moni kangala machine de guerre OK koto zo mona Frank ozomona Master Frank, ozomona Charles le Showman, ozomona Colorado, ozomona Iliki Makoma, ozomona tozomona bato bambanza ngungu donc bato muso otanga kombote ba Master Robertson bazawa. Siko na niveau ya ba kachero baza awa. Na niveau ya ba kachero baza awa nga Maurice. Siko bato nga na rêver pena oyo pena nga na kota na kata rana nga bango wana. Donc Oezali, on a organisé un combat, on a organisé comme on est palais de midi, on a palais de midi na édition frontière, il y a Kokar Masakuba. C'est quoi Joana Mugolo le gâteau maza producteur, tant que ça va produire musique. Tant que va produire Fabrice, Abeta na conseil parce que fanatique na tout na mendeni Fabrice au beta, Bobengi par exemple Christian de Corps on était Fabrice à Olobani. Si on a Christian de Corps, on a besoin de fois à l'heure. Il y a des producteurs produits Christian de Corps, on a bêta. De production Oyo. Donc, négligé. Mon Oyo, alors on a Londres. Oyo, on appelle ça s'il te plaît. Il y a à Londres. Il y a à France. Il y a Allemagne. Donc, Bamboga, on a à Paris. Si on a sélectionné, on a place où on a commerce, on a bêta, Jiba, bêta, faire bêta. Ngai siko susu faire benga bébé tchanda na tuna susu bonde ni bozu bébé tchanda te mama na talinga te
donc nga naza invité na osala compétition boyi ba esi bino bien eza aller retour combat katche bundamaka aller na retour bateli bino trophée oh mais où eza grande édition ya makasi vous gagnez quoi ce moutou na bien tant ba loba mambo yo ka mama solo ba 10 000 € yo ka ngote na yo ka ngo mesala ma peut-être tukala ko mona ngo mais kasi yango wana parce que condition moni fédération alinga pas même fédération na ye pour ba condition ya salle za la bien batalaki na France ba condition producteur alinga sesa makambu a réunir ba production ba condition wana ti yango batali ke yo mona ngo te ba bi championnat du monde par exemple en France tant ba sali élection ba habité to moni ba condition en France eza na prêté to tiango na Maroc ndemo na Congo tuzana au championnat d'Afrique te pour na ni ba condition na biso eza bien te to le na Marrakech ndenga moko pe ba moni ba condition awo ya kitoko te yango ba memi yango kuna ezaka la même histoire est-ce que tango ke kuna nde osako yoka ti mimi tikena ni meta tikeva yo siko ndeko ne tikeva bulaki ndenge yaza ako récupérer plan ke nango mais est-ce que au mona makambo ekele kao prendre to ngasko nga plan ngati kala na France yo promettre ba na Paris ni exactement parce que babi maître Maurice akoma loba ça eso eloti ba na Paris na promettre bino lo moboy ngai na représenter mboka na bino boye ba yango bord oyo ngana Hollande ngo na Belgique na oya nango na Paris so na zo ki ngo banga ba lo a profiter pour za mabele na ye mais loko le komi libanda na olakisa bino force na ngana ok na récupérer plan na ye nango blandi no sako mambo na oyebisa o blanc blanc moni Congo audience tozalaka d'accord maître Maurice Lomalo babi moi na maman ndanga babi vérité et bon makaende parce que le vérité polele donc na habité ce monde loba souke ezali on a moni oza tellement na colère mais te musique on est avec invocation moni ba invocation mususu ngana zana moni ngai na yebisaka bato chaque fois moni ngapea na kola na kati ya bakongo ozo comprendre na mwana mukongo naza mwana mboka na vandi na mboka na yemaka mutu ndenge lekaka ozo comprendre donc biso série to kola to na biloko mo ba yemba biso nini oyo yo sala o ya lubamba ndawa samuna mama kijele munu mumbolongo mama yifuila aminingo nzakinzanza aminingo ndakinzanza wana bakongo bayebi entien yenge twala mwana nkokideki mweni yakwe entien yenge twala mwana nkokideki mweni yakwe kuboko boloko to kumweni yakwe kuboko boloko to kumweni mama kungambuluke talambo makungambulu kunga ambadi mama ngana za mwana mama ndanga bafwa wano na wavutu muka le plus mauvais que Satan ye bosola na ye musique katani eloko esala mezali soute ngana za mwana mama ndanga oso comprendre l'homme du moment l'homme de sacrifice so mone komi boye OK maître kabaka bazo dame si to na lenga colère na lenga méchant na banga na mutu na banga tumba oh la la na nyama ne tumba ngana za nyama ne tumba na oloba so banga eloko moko te ye te biso banga eloko te Blandine oyebi ah ouais voilà oyebi te donc voilà quoi eloko ngana ngana lobaka yango wana ro minga olobeza te na kuna tante na tante eloko na ngana sala ka yango wana ekwa na ngote eza yango wana siko mutu ko intimide nga te mutu to ya pembe na nga okokati ngana mwana mama ndanga donc voilà plaisir à toi ya mwana Blandine Osako Congo audience en tout cas na sepeli trop eloko boko te yango na lombango parce que bat baza la noce po batumsu ba rater makambo te en tout cas droit d'entrée yango na ezali mwana mukepe j'espère que goza moi pri assez maman papa orata komona ba combat makasi pour profiter ko ya otala eloko oyo et après retour nango ezala koto na Paris d'accord retour nango ezala koto na Paris donc wana minga olobela te batutu balinganga na pesi ba mbote na vraiment attend obwaka bino te pona la presse na mamba ba combat s'il te plaît na linga bino bo soutenir comme d'habitude en tout cas boro et à Paris. OK. Merci beaucoup dans le monde entier. Merci beaucoup dans Balinga Blanc dans la Beyoncé de la presse congolaise, autrement appelée Blandine Osako. Babi vraiment n'a pas si ba merci belé pour nabi ko sepelaka. Mère Ale Kinanga, Louisana, merci un grand merci. Na évité mettre kabo kabo so za lisolo ba mina zoli ya danger. Ba citron ya mobesi donc na évité au mona ne ba vertige peut mettre na bango na zo comprendre bato na évité quoi. Mama Blanc Blanc ndena bagino kaka yoza. Musique kuna. Mais yanga isaka automatique pour bakoko batika kanga te tamoni sika mutu azoko mikumisa na bakoko azoni ngai yekola bakoko mais na minute to sobla makambo ya 4 pona le samedi le 13 voilà na palais du midi
à partir de 19h. Voilà, donc édition sans frontières, Kokar Masako Balesel a sali le Congo, a bengisi presque, pour le loco est rataka déjà. Mais si on a yé, n'a pas coûté un ba teti, pour on a n'inga ba teti. Pour on a teti. On a maman dans. Maman, au moni ta on a zoba na yo, pour ça na beauté na yo zo tin na loba. Au moni ta on a zoba na cameraman, azana beauté. Bon, nga soki na sa des fois ba cameraman o bazana ba bogar, bazana beauté. Na saka pe na vérité. Mais soki na zo na ba cameraman musu bazana bilongi, lokola ba ngubu, lokola ba mpakasa. Non non non. Mais comprenez mon émotion na tangi mutote. Et puis qui saka intelligence à bateau. Donc voilà, on a joué sur maman. Yo d'abord, la presse en tant que presse, on a invité d'honneur Yanga. Merci beaucoup. Cabo à cabo. Blanc blanc, il faut Zala. Colette en Égypte. Non 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 non. Non. Je dis que nous Colette en Égypte. Blanc blanc, blanc blanc, blanc blanc, blanc blanc, sourire numérique. Vrai chéri, au sac émission qui toko. Mais je vous promets que les 13, ban à Paris, Ndekoranga Roger na Maastricht. A joué une délégation, a joué bis Mobimba, eux comme Menanga Batou, n'a parlé du midi. Bah y'a qu'on vivre un fumant banzakasi à ma contoto ok. Tant que ça que qu'on voit là qui congote. Eh bandi. Et non bini sa maître Maurice n'a. Non. Donc yo pe nous assure qu'on a peine trophée ana. Oh. Bino nyonso ba déterminer ba la colère. Hein? Babinga na ozala pena présente bana Paris bana monde entier. Blabla la Beyoncé pena que non. Na ozala pena présente mukolango le 13 mai. Hein? Le 13 mai, on a parlé de midi, nous sommes invités à partir de 19h jusqu'à minuit. Babi 19h30, combat et bandit. Bon raté, maman, papa, na spectacle, les a danger. Nan ne salamate na kati ya bela quoi. Nan ne salamate regroupage pena que non. Babi ya ba katier tout ya monde entier ba kozala. Tine ko yambela bino ba katier ko ba pena présent. Hein? Le 13 mai est présente. Babi événement c'est mon qu'on a kati à Bruxelles ne parlait de midi. Oh union soit qu'on raté talié. Babi toza pena na présence pena. Hein? Non on est représenté bino. Oh non bon mon aïe calabaza pena déterminé na colère tout y a le ba pena trotté. Maître Ilke Makoma, maître bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Et vous? Ça va, mais yo yo kaka na douceur. Oui, parce que nga ba pesa un peu la conseil ba Bible la kebaka na ba sportif ba douceur ba mon méchant maître. Na évité événement oyo adversaire na onani. Dans événement oyo adversaire na nga ezali un certain Franck. Yo zo bengela un certain. Ah. Lokuta mabe na yebiete na mona ina noté depuis mukile salema. Ba bia ko beta yo na nenga numéro 0 na nenga nyama. Donc na évité benga ka un certain. Lokuta mabe ngana sous-estima ka adversaire te mais neza boye nga mutu no solo na bino na moi cité quoi pour nga la ta Egypte te na la ta Egypte na lobi ka on utilise mettre ka ba kaboni on est makamango abia ko nyata bino tout nga na la ta ka Egypte donc le 13 ou a reçoit opportunité occasion ya kokoma akoma ya komona makambo na ye quoi. Donc voilà. Merci beaucoup maître Ilke Babi, maître Ilke Yemoko Ilke Makoma za présent boto la ba paquet hein, veut dire que non il y a le ba pena trotter. Moi li lo ba souka au promettre public na yo. Oyo yo zo soutenir, oyo ba soutenir yo nini. O le beli bango brièvement nini na minute pour encourager bon place boxa. Logiquement, on a li Ilke Makoma d'Angola. On a li Kinoate. Nakini moto ayebinga nga nazali ya Angola, je suis 4 fois champion d'Angola. Donc na lobby boy oyo tout ba kozwa occasion ya kokoma na Belgique le 13. Donc banzela nyonso kokutanela kuna yango kozala affrontement ya mibali. Donc na sengi na batu nyonso bakita pour jour wana kozala Dijmandu en français c'est quoi? Dijmandu donc confrontation. Ouais, ouais, donc Rosala Panza, donc Rosala chaud quoi. Donc on a sengi batunyo sobo kita, baebanga, Lisa Bosipa, Lydia Moussouamba, bino tout ceinture ya Nzambe bozala wana po simanangai na ba cap de Ujubeja, na ba Samso Samagura, charge à rancune. Donc ceinture Rosala au grand complet, bitumba Rosala, toro panza pe toro beta. De nature
na lobaka penda te douceur de nature na lobaka te mais na s'exprime na ring nezali nani nanga na ki batu tout balobi ngai super ngai danger ngana lobi na kobeta tout le monde. Pour comprendre vraiment maître Ilke Babi, Yemoko a tellement déterminé bien à tout le monde. Alors bah trop maître, merci beaucoup. Donc rendez-vous à ce moko le 13 mai à ne pas manquer Babi dans le monde entier, à Bruxelles, partout vous allez dans la province partout. Bon à la peine présent à partir de 19h on a parlé de midi quoi. Babi toujours continuer toujours maître. Na boyo beta en cofier. Non. Tu vois, tu as la pembe blanc. Moi aussi, je suis zate. Le solo est allé, moi, je suis James Mabia, la pona ma solo apparaît pour ma cambo, aller et retour. Donc, ma solo, James Mabia, la monta Hollande, la on a retour, na on na Paris, na écurie à Bananjili. Ma solo aussi, maman, et pas na bango. Kokar, ma sakou, ba pas aller na ba édition sans frontières. Donc, ba simbi ma solo. Et là, comment on a roloba na ba ebanga. Pour se parler en portugais, non? Ok. Il faut dire au seguinte. Dia 13, quer dizer, daqui a 2 semaines, a gente vai aparecer lá na Bélgica, vamos ter combate. Então, estou a pedir a todos os angolanos para cair lá na Bélgica, em Bruxelas. É em Bruxelas? Sim. Então, onde haverá combate, estou a pedir a todos para vir apoiar os vossos cambas, os vossos irmãos, porque queremos mais apoio, os vossos aplausos, para aquilo andar muito bem, quoi. Acho que era só isso. Muitos beijos. Donc, le 13, donc, Rosala Dijmando, Rosala Kupanza, Rosala, on va défaire. D'accord. Ouais. Vous allez défoncer. Donc, na ligne pesa liloba bo potinde langa moto po na yoka ki to bundana ye. Monsieur Master Franck. Master Franck. Ah, donc un certain monsieur. Un certain. Boye bisayeke, baye bisinga yeke, to ane ba catégorie net moko. Nga pesa 120 kg. Ya ga suna 122 kg. Oh. Donc nana besoin lokola ye pa ngombe lokola nga. Nana besoin na sentir humain à préparer na moi cercle na pour na robeta ye. Voilà mon pour comprendre ma vie, émotion dans la chaud dans ma vie, ma soleil il a jeté. Ma soleil a jeté, donc à préparer cercueil. Oh, quand la machine de guerre, toi et pas nangai. Yani mono ta sungula muki portugais. Histoire est alien et pas la biso to la analyser c'est moi lobaka tout qui kai na arrêt de pêche. Ah bon? Et ligolobani quoi? Nyon so ko ya kana na filet ezali mbisi. Oh. Donc ezali gorodo. Nani nyon so ko ya na ko pupola. Ngai zo kipe susuté. Maître Kabo zambisi. Ngai boye. Tango biso salaka boye na ko beta. Na vie no ko beta. So kipete na bien. Monna na boye na nzela na ko finga ete to swana te. Nana besoin na ngote ngana bundaka ne na ucho yebisa de nature suis timide mais tango e kotaka hein tango spirituel kotaka. Ah merci beaucoup maître Kabo oye sous colère parce que petit nous reconnaître ba force na oti babi ba vie bosi là azo bange le côté à l'obité na nzela pe so mbote mais na ring bongama po sans pardon sans excuse quoi na zakana leki ya mobilité baleki nanga bana nanga ba frère chéri. Alors, Bampangi, Banabambanza Ngungu, communauté langungoise de France, Benelux, Nkinduna Muyangolo Noana ko Belgique, Lumbikia Koumi et Tatou, Palais du Midi, Banabangungu, Louisa, président de l'Écha, Jérôme Vakala Chatungungu, Lumwanga Nsangu, Makessa. Deno makesa ndomba sibundu de Kongo mwanga nsangu ke kesa nkindu na. Alors, karutuka dingi kiswami ko. Wanduku wapenzi. Leo tuko nasema siku ya 13 tuko na michezo pale nini ya Dimidi. Kongo est comme Kiswahili. Le vrai congolais c'est moi. D'accord. Donc bango nyoso bazana bango ba Balekinzela. Maître Maurice Oza, Molekinzela. Maître Ilke, Oza Molekinzela, Baba Petit. Donc, à quoi fitu que la bino, à quoi niata bino. Bino mona ba maman na bino, on a naza Ilke ma comme rien. Bana Bruxelles, ba mama ya Bruxelles, ba mama oye, ngai papa oye mutuna zoloba. Mama oye Ida Shema. Donc, batikala ko beta hote. Ida Shema, sala déjà base, papa oye azakoya.
nakokomela epa na yo na Bruxelles yo moko yebi ndenge masolo ezalaka nakoya mpe na bapaya oyo bawuti okosutuka nakoyelo bajournaliste non nakoyelo bajournaliste basar bakolia epa na yo bablanc le grand prêtre voilà donc bakoya epa na yo na compte na nga Ida Shema le grand Okapi donc bokoyambanga baza m'invité na nga bakozala na Ida Shema blanc et toutes les directions techniques na compte ya Cabo à Cabo bana Bruxelles au boyebi savoir faire nanga édition sans frontières à Benyenga le 13 zaiko kobeta na palais du midi biso to kobunda pour ambiance ko sala tropicale boya bana mbanza ngungu bana mbanza ngungu muchikongo ngita kulubokerela bankaka bayaye mika myambwa botika sokola tikizaka ke ngene biko ba kikongo te ngai na za grand star na bino o nazo sala ke ezala boya to sangisa esengo to sana ba journaliste ba ko poser bino pe ba question concernant bateau baby Cabo à Cabo sur place bon maman blanc merci beaucoup merci beaucoup maître na sepeli mingi na émission na bino kotala yo maman journaliste chroniqueuse oza na beauté koleka Santa Maria papa zappé un grand caméraman en tant que chroniqueur asa na beauté so totali ba coiffe na moni ready azoka coiffe na ye alors lokola ready azaka mutema malamu yango yo en tant que journaliste ozo coiffe na ye mais to somo ba journaliste mususu et longi lokola na bien koba kuto azaka bien koba za bien ngubu asa bon forme kaka so tali lokola ngubu bon natangi koma mutute mama mais omoni petit na Didier excusez-moi pour na benga ka mutu petit mais Didier Birkirto na lobaka olebilo ko mba zalambangu olebilo ko mba zalambangu d'accord donc ba journaliste kitoko ya elongi ngubu olebilo ko mba zalambangu mama mpese kuta tongo na elongi solo lokola munkinza tongo excuse-moi le terme na zakana makamwana teme na sana colère mama so mona mutu azolesi merci beaucoup Panza Sango hein merci beaucoup merci beaucoup na bana monde entier merci na ba oyo balinga biso ya trop hein quoi partir ya Panza Sango à Congo blanc la Beyoncé Blandino Sako to pesi bino nyoso ba merci na okata émission bongo te sango sepelisa ba oyo balinga nga balanda nga tout le temps à commencer par José Dialunda ma vraiment un grand merci à Rémi aussi na kati ya salon à Droissy un grand merci aussi vraiment Balobi vraiment un grand merci à ma tante chérie Louise Anna et ma tante chérie Mélanie Lomumba et un grand merci encore à ma petite sœur Nancy Owanga et ma sœur Nadine plus Papi et Funja. Un grand merci à tout le monde ba obalinganga na ba obalinganga te Balobi Annabelle difficile à garer Malolo Loris la Congoli à Bekam Véron Mangoy Balobi Makila ba champion merci beaucoup Babi maître Cabo à Cabo peut-être ça moi lilo basuka pour tosilisa. Bon merci beaucoup blanc moi c'est Kitoko Motema Pembe sourire numérique merci le grand maestro comment Edino image Edino Yonde sourire numérique musala Kitoko bande ko bolingo so bazo sala musala bango Kitoko bo vanda kate bo sala ka ba réunion que petit wana Joana boy te totonga Congo na ba acte blanc oyaminga lelo na Paris na zane sengo mingi kokutana nayo c'est parce que ngana kimaka bino ah oui na kimaka presse ya na kimaka ba chroniqueuse na ba journaliste pour ba campagne leki belé omoni lelo na zana Paris omoni soleil yo awa na Paris température ezala ngo seki combien mais na zali boso blanc tala soleil tala moi ozo betanga pona nini beauté ya petite sœur propre pona nini aza mutema bien asala pe musala ne kitoko ekende likolo bana mboka mama bino bosa pona biso to sa pona bino eza boete eza bongo merci nzambe abaptera bino merci mingi ba journaliste à Paris ba cameraman à Paris mibali kitoko
ba fondation kitoko ba vrai chéri merci mingi mais bobo sanate Loris la le 13 Loris la congolaise lekinanga yumto yamanga na poto kozalaka pembeni lekinanga Loris la congolaise le vrai diamant noir Loris la congolaise likamana motote oyebisaka yaya Joël Metenge boya tokutana ko boya tokutana voilà maman Clémence azaki pe producteur année passée ok il passe à Kabiroka kitoko et puis na rataki jour na bundaki osalaki te soki osalaki na kanisi na gagné 3 fois. Merci Blanc Blanc. Merci beaucoup, merci Maître Kabo Akabo, merci. Et un grand merci à tous les sportifs, le catcheur, au Bazala qui est présent et puis au Bazali vraiment na fédération le gala de catch. Donc international, il y a des sportifs tout le monde entier. Babi, mais un grand merci à Maître Shaolin, hein, Babi Yende Shomani, merci à Maître Maurice Loma, merci aussi à Balobi, à Maître Hulk, merci. Loma c'est quoi? Moi, Babi, moi, maman Danga, hein, maman Danga relaxa bino di. Maman Yu, yanga pena maman Danga botanga. Boniko. Maître Babi, surtout qu'il y a suspense, et on se retrouve très bientôt dans votre site Babi Bazane Chocho. Colère et Zamakas dans 2 semaines vous retrouvez tout ensemble. Merci. Ah, t'es Maître Kabo Akabo, tout bon mon mouké. Pendant ça Congo, merci beaucoup. Check.